s'il faut pas benga yo na kombo oya bonzambe parce que kombo ya bonzambe tant au changer makambo kombo pe chanzaka parce que biso to mesala robenga o DiCaprio ni wana ya kombo ya scène sikoyo soki bato bazo benga o basali na nzambe sikoyo oh kombo ya DiCaprio ko peser ba robenga na kombo nini parce que wana pesa très important disciple simple. Disciple, la vie fait de toutes les nations mes disciples. Donc, si nous sommes pas disciples à Yesu, à ta frère, donc c'est très important. Donc, si mon tamon est à bengi frère, son frère est à bengi disciple. Donc, disciple c'est mieux parce que nous sommes tous les y a disciples là. Donc, il y a Yesu. Et Yesu, le but de voir dans sa main, pour le tout le monde pas naïe. Donc, le moto hasard, voilà, n'a pas Yesu ne va benga que disciple. Donc, ça école Yesu à ça là. Et biso tout tambola kan école. Donc, vraiment, nous avons disciple plus frère. Là, et le qu'on a sabino c'est vrai. Ce qui on a vu que bato tembe bakamen même aux prophètes Moussa Nzam kota Nzam menoto na kiye DiCaprio Nzam wa soki mo donc na otokuta na kutuna mwana nanga moko azawa azana terrasse yawa asinga binanga ngai na za mwana ya papa Mede et ya mamele na manzira na ebisenga bi muta confirma loto monanga mamele na manzira poni mukolo mo binga to akina ya nanga José de Londres abenga lo binanga abisingelo ko mo bina bisimama kendo la na pongitu na Nzambe na yo qui est DiCaprio et lobi na tonga benga lobi nzamba la singa koza ministre ya Congo na bisi voilà moi donc nous sommes na likolo liboso na simananga ezangate donc ga isa oyo nzamba bungisa ponanga c'est ça la mission c'est que Dieu nous a envoyé donc vraiment ça lolo bela nzambe parce que nzamba pe singa baton biso to ba réserve nzamba sa bungisa ki a préparer toute éternité avec na tamoko songolo pakana na kati ya Congo et uzana basala nzambe moko bakoya génération moko bakoya donc na génération oyo bakoya pona musala ya nzambe c'est ça nzamba pe biso baton ndena olo babisiko na baton nzamba pe singa vraiment na lingina concret pour nous ça bon OK et le volonté nzambe ezati volonté nzambe baki mangote moni Jonas et le sukeza yo ezaka yo ouais Jonas alinga ki ma volonté nzambe akena mai mais nzamba fongoli même mbisi emela yi pendant 3 jours mais ba ko tinde ka place volonté ezali donc volonté nzambe bakanga ngoti même ezana bande comme si tozaki na yo camarade ami copine tamuso moni ke betali ba kutse parce que le ko sa volonté nzambe yaya même ngaona na makasi okanga ngoti même ata pasteur azotanga makila za ndenge nini ako zana makasi okanga volonté nzambe voilà. Donc destin ya nzambe na volonté nzambe na maboko na yemo banda na botama na sena mo banda na musala teatro na ndo sala oba tumsuba lo bageza ba kisi batu basimba banene siko ngani na abo atali solo ya pama na pesa mtu litoite ba betela ngali solo akisi DiCaprio tiko ko sabiso ko papa ndeo bongwani bongo wanga na siko kuna donc atali solo ya pama na pesa mtu litoite ya betela ngama ngambwana donc na âge à 7 ans muto bando sala succès o banana âge à 8 ans 9 bando sala succès bana mukenete na 9 ans gono luka kisi na ndeni oyeba no ideni ni yoluka kisi po mutasima na musala donc jeune na simba te le côté na ibise na bina ye ça va ngai pe ou docteur autour bana yo ngai siko na mo place docteur ya bien o wa biso makambo bien na kena jumo ila mbambo ko balati sabiso na église na jina papier ya diplôme d'état ba perception diplôme d'état de mérite ya musala nzambe na ina bise simba na latisha ngabanolela abipo no sala ngama ngamonga bite simba do mère wana zaki bina na ndima osaki na ngoti tolo ba frère azalaki na ngote na bise simba era simbe na bando sambela ponaye na dobikolo na chena moshi batu batuninga ba classe otanga eloko na isa bango diplôme zaka diplôme nango moko kaka nango fier na bomba ngona batelango yango so batu batuninga classe na tanga na chena mo na isa bango tala classe nango diplôme nango so balabe na ngai wapi to ja licence ni wala tanalo bani moni lambo ya symbole balatanga licence nanga na zona chena mo ya ka musara nayo do na ba classe na tanga te na diplôme te yango nango kolo soki ola kisi ke classe na tanga soki na tanga malamu de balobi ya na merita soki zake na merita mwana mwasi oyo emwezebele azongo hôpital faut ba ebisa ye makambo yo Maman, combien déjà la banassis?
Kono, les lauréats de la SAP bientôt dans vos bacs. Rive Kono. C'est mon mokili mobile bazali konsela. Les lauréats de la SAP. Les ezali koyinda avec Rive Kono. Les lauréats de la SAP. Tokosela yango. Avec l'inauguration des mausolées d'Estrevos Niarchos, les lauréats de la SAP, votre hymne national de tous les sapeurs du monde entier. Rive Kono, les lauréats de la SAP, bientôt dans vos bacs. Bientôt la sortie de la nouvelle chanson, les lauréats de la SAP. Merci beaucoup bandeko na biso ya avis du public ezawanga bino ndeko na bino frère na bino leki na bino Eric Mavungu l'homme de Panzateke. En tout cas rien à dire bino moko bozomo na toujours tozaka kawana pour na bino sans bino mawatro ndeka na bisaka bino ngana kotaka avec demain na bino pe bo sengiye belé partout bazo senga kaka DiCaprio lelo to zula bino ye DiCaprio tozo yambaye. En tout cas vraiment la plateau na biso pe na émission Panzateke bino mokonde boye big nde bo senga kande to kotaka pour to déposker moké na DiCaprio tant belé amona na rasouté DiCaprio aza vraiment ba travail pe ba tourner belé auto sala na mboka na biso Congo démocratique mais le loto simbie ce qu'on a maboko to sala vraiment na maboko na pour la mission Panzateke. En tout cas sans plus tarder to so yambela bino DiCaprio artiste batu balela batu basengi batu babengi na su bapel ya partout. En tout cas et salinga et sengo makasi opesa ba mbote na ngana batu ba soutenir ka émission pour ezala émission Panzateke. Tokena Madame Chantal Yelo, son excellence, conseiller spécial et chef de l'État en matière de jeunesse et violence faite à la femme. Et puis Madame Chantal Yelo, Madame Grace Beau, école les petits lutins, rien à dire, formation qui toko kaka na kata kitambo wana bino mongo bo santé bana bazo formation moko ndenge moko ko saranate, rien à dire. Et puis na sima ya caméra tozaki na Tishik on a benga la machine madaka daka Tishik sakala nango. Et puis toyamba DiCap, les comédiens les plus recherchés en Afrique centrale. Check. Merci beaucoup to fungo le plateau na biso. En tout cas lelo eza lelo ndeka to annoncer bino na kata annonce. En tout cas tozo yamba DiCaprio aza déjà na kata plateau na biso. En tout cas rien à dire ndete na lobaka TV za radio télé lelo vraiment bozo DiCaprio artiste DiCaprio. Bonjour. Oui, bonjour ndeko nangai Eric Mavungu. Bonjour, na profiter malamu yo ça afin de niso wana niso katanda ko ya vie public ya lobaka DiCaprio rapport na bino et puis bino rapport nanga. Donc vraiment nga mona zana déjà fanatique ya chaîne na biso ya mon vie propre donc ya Didier Masuki bala mande fois pembe donc et openda yoza ya motema. Donc vraiment merci na yo. Mais DiCaprio kimi ba fan comme le la mungu na kata bilei yo silaka. Donc DiCaprio zo mona na susute bien que bisinga ba tourner belé au sali. Donc qu'est-ce qui se passe en fait DiCaprio? Oui, bon moni musalo eza na réalité belé. Mutuna muta rappel na moi ba programme na ye, muta za na moi ba objectif na ye. Donc on a DiCaprio moi ba objectif ezali et belé ya ko ya oluga ko sala. Donc wa ya mwana toza ko se préparer ya bonga mamoni lelo musala na biso artistique ya Congo ezo singa penza do il faut yomoko olungu se battre yomoko. Donc ezali susu den za ya kala major rezo bisadi da bengio Titi Kalo Marcelo bengio ba vena biso Berman Kaba ba jise songo. Donc ezali sur le long de bongote. Donc lelo boulot comment que yomoko zali produit yomoko zali producteur yomoko za réalisateur de tout ils ont yomoko faut bon ça. C'est pour cela que mon les gars plus à bouger ko baluka ko sala pour y pas maintenir surtout lelo YouTube des affaires. Donc il muto za na chaîne na kilelo quoi kilelo kaka. Donc lelo kaka
Très bien, artiste Nabiso DiCaprio. DiCaprio, avant comment Lelo Nengo Zaboye, Mokile Banagoluka Yoboui, mais histoire Nyoso, et ça l'a début dans DiCaprio. Carrière na Obiso na vie du public, Toningarato Yeba, to découvrir DiCaprio, au Banda Nengeni pour se retrouver Lelo, Batouba Banagobenga, au cause de l'actualité. Oui, et ça, les bossés non, parce que DiCaprio a tangué l'angoté, donc DiCaprio penda, et ça l'a dit Angolo, Nzamba pesi do moko ya mwana moko ya muke et mwana wana si battre dans la bande de batutu babanda DiCaprio banana ana théâtre ya quartier ya venanga Freddy dans la quartier Mombele communal limité donc groupe ezaki ziba moto to utiliser ba moto to ye puis ser nanga moko Astrid donc ser Astrid à partir ser Astrid neto agina na kata quartier les ser Astrid disko ko memangai et pas ya mon président mon papa de papa Fioti Ngoma ya madongo matrofa la patron bana kata swedi donc vie artistique na yo il soit visibilité et pas ya papa na le président Fioti Ngoma donc yene pena mtapesa nga visibilité yemtasala ke DiCaprio azala DiCaprio yebana elongo na major zolo bisadidi et les amis du théâtre donc bango penda bato ba pesanga chance wana kata ba nzonzinge wana sikona banzonzingi penda ba pesanga chance wana bon yo bandi ba nzonzingi wana oza déjà na kata groupe papa Fioti naza déjà na kata groupe papa Fioti donc yene ndo pesa opportunité wana donc chance wana ya kozala nzonzingi et puis chance wana ya kozala kombolelo donc ça penda grâce à mon papa Fioti Ngoma. Très bien DiCaprio, en tout cas, tout ça vraiment un single, vraiment makasi ya koyamba oyo akoyoka vraiment histoire oyo et sali batu bien, batu ba Olanda biso, ba fanatique na biso, pe ba fanatique na yo, ba Olanda biso. DiCaprio, lelo tout ça là qui lelo siko actuellement DiCaprio, bien que sali ba tourner, tourner bango na kati ya émission, mais DiCaprio position actuelle et ça ndenge nini? Oui, position ngezali, le col artiste et comédien, mais sauf que et là comment mon qui tout ça on a ça pour envisager ça que na tikala kaka na ozala kaka théâtre voilà mais sauf que avec un ami oyo il peut visionner et que musika lokola za camarade donc il y a un journaliste il y a un donc maman Niclette Lelo voilà ma PCP va mode sika zali voilà mon pote c'est Ernesto donc Niclette Lelo yo le bananga binanga bon papa ngape ko to yo journaliste na mbaka bino ba comédie artiste mais na mona ke kotika la kaka na ko ya lelo na ba internet ye ba journaliste ba yebele na préféré na kota na production na kota na monde de production ce que monde qui ça bien je dirais nga to kota na monde de production comme ça to ba no produire na biso to ba no betsa na biso ba conseil ngana bisenga bise bon à condition ça que yebi position na ngalo biwe donc il va concert to bando betisa les agents juste pour na position na yo donc ba jeune talent donc biso to zaka pour na ba jeune talent ko biso to ba jeune donc ba jeune talent nyonso oyo ba yimbela ko to benga ba chrétien donc ba yimbela ka bana grâce à sanangulu ya ko yimbela nzambe donc to préfère ki to banda ko soutenir bango donc to bando soutenir to bando betisa ba concert to bando produire ba conseil ne to préfère qui le cola ya zamona ACK ya zamona ya pasteur évêque mukuna le cola zamona ACK donc déjà na katsa ndako ba déjà ebele to ba préférer ki ba zope muko o azali susu azalaki moyembe mais le là comme pasteur mardo chez Kachala ya ACK aza église na yazo kamba na lemba terminis donc préférer le cola ye ayamba banze monzambo yo arubaka ya solo donc vraiment ayamba banze mo simba batu ba adoration et ko tsabatu et to mona que de préférence to banana na yelo ko laza mona ndako po kuna facilité za na makambo nyonso we ko na ngolo nzambe ko pesa biso pa ya ko la biso ouverture donc le tout ça le 31 oyo le 31 oyo 10e mois et on a profité comme ça bande gone so balanda biso bazana kishasa oyo baza pena poto tam so bazo ya lelo ya lobi ko ya jirwana donc so le 31 et que octobre betelo zana kishasa to hibaki na veni bypass na espace culturel donc surtout na espace culturel ya lemba donc ba ça yo za ngom sikate donc vraiment ça kaka juste donc station kaka ya en face ya nini ya échangeur donc tango kende bypass o koma koto na nini te donc mon ngona surtout ni ka ba to ça yo place culturel ya lemba za
wana donc le 31 oyo concert oyo premier concert to offrir na frère pour producteur donc vraiment en tant que coproducteur parce que producteur ça coproducteur donc vraiment associé donc c'est ça musalo to ngi to sala yango wana théâtre ezali to aussi préparé parce que toujours bandapé elongo na Patrick Ngambe puis ndeko nanga Olivia président DiCaprio to kuma place wana to to kangana biso parateso ya ndule siko soki bato baza na poto ba soutenir puis yona ba idée wana oyo za nango ya ko promouvoir pe ba musicien ça vraiment idée moko kitoko o senga na bato wana nini et puis ndule oyo ya les 31 et ko zala wapi au pesi déjà place et puis za la Ernini et za la Ernini est-ce que kaka yeka ko beta to ozo bien s'appelle ba artiste par cause à la disponible ba Robert attend lever les rideaux ça là on peut bien ma casse oui normalement na bengi batonyo so que zali na ba chanteur ba komisa Nzambe ba frère ba komisa Nzambe tamsuba audi pe poto zane na Kishasa yi pena makamona ye et ko permettre pas contacter biso to pesa numéro abo ko ya et ko permettre pas ya beti na lever les rideaux donc biso juste ça ezelo ko ka pesa biso nzela pour tout à la non ndenge musalango parce que to ndibi to sto chima ko na kati yango musala to bando sala mais ko lezelo ko libuso donc to kanano to salango et banda donc ils allaient dimanche le 31 octobre oyo ils en a 15h donc à 15h on a place bypass na place culturelle ya bana lemba donc oui au komika na lemba na place échangeur retourner à place culturelle donc ils en ont diagonale ya musikate donc na sous région donc voilà place na golo ba mingi za sous région donc si on comme na sous région dans 0 mètre pas même 2 minutes na sous région donc na coin sous région on a 2 minutes et puis place culturelle les places en dimanche le 31 octobre oyo donc les tout ça makati wana place culturelle pour na ekoyemba et puis frère Nabiso donc ngai DiCaprio na côté na kati kuna parce que nga mission za mapesi ngizali juste pour na borfele bato baza délaissé bato mitema e bati ba ndima teke nzamba ko sunga bango donc ça le courage engagement moko nzamba pesinga balobi na ngai ngana za mieux placé ya ko expliquer bato wana po biso to uti nango na uti nango ya ko expliquer bango ke okoko zala na yo ko zala mais foye ba ke za na mutu moko sala même maman botio papa botio le mutu wana via kaka na yo kino ndongo zo tambolo zali donc na sécurité no loba ko sala pe mutu le lobi be ba ko tango ko mo wa DiCaprio et ça possible parce que mutu sala manka mwana zaye donc na mission wana lokola ndeko nanga nucléaire le yebinga na mission wana yango na beno to sangisa et permettre biso ba concert wana to bet ça ndeto za la pe wana pona ko inviter ba bana bitiki wana to ba ya kaka na place wana to konsola ka bango mo loka ko lia donc et ça sous forme kaka ya ko loka ko édifier bano baza délaissé bandeko baza délaissé ba veuve donc bato baza abandonné c'est ça notre mission so ki yo nzamba pesi biso yango monitorité offrir mokolo wana le 31 président tomoni yo mikolo yo na maloba nyonso o to soli na yo kaka kinzambe tozo comprendre te président et puis dede oza mingi côté ya compassion ya kosunga ba bola pe ba orphelin idée wana compassion wana président oza na likambo moko eza na se wana to oza na ba soutien moko to volontairement yo moko nzamba toucher yo okende la ligne wana non ils mission donc nous avons 1100 francs sauf que nana Yesu ils mission Yesu et président nous allons la clé yo ozala na 100 francs to ko soutenir ba orphelin oui nous avons atteindre donc nous avons atteindre 100 francs mais sauf que ils mission donc pour via DiCaprio azali aza orphelin de père et de mère voilà et DiCaprio papa na maman DiCaprio ba kofi DiCaprio na l'âge ya moke donc ya moke penda ya moke DiCaprio a collé na ba souffrance na ba douleur a collé donc désespéré a collé sans soutien sans sécurité donc DiCaprio a collé na ba souci wana et na kokola na DiCaprio a collé lokola wa mona kabato collé ka biso na biso bomoto amona DiCaprio nde asali DiCaprio azala lelo o lelo boyamba DiCaprio na ba chaîne eza parce que nzambe ne muto asali DiCaprio donc DiCaprio atangela musala te mais ngolu ya nzambe pesika DiCaprio po abima azala moto lelo c'est ça notre mission il y a jour et nuit aux ambazo bisanga ke musala no yosala na sena mo ezali place oyo uti yo ka ozala tambola na kombo na ngai oyebisa pe bato bana place wana ke donc basi confie na Yesu bandimira nzambe ba krona nzambe ba yebake nzamba zana plan ya malamu ya kusala
na vie na bango. Donc c'est pour cela yango to profiter parce que awo eza ndako awo ezali nzungu awo ezali donc partout mokili 4 coins oyo balanda baotala biso la vie publique ezali chaîne ezali songiambeli babetaka likofiti donc tozana ba bonu eleki tozana ba bato bazali donc c'est ça notre mission ezali nde tolo baboye lelo tozali le 24 donc le 28 novembre le 28 novembre bato nyonso bayebi oyo balandaka na chaîne nanga bayebi que chaque le 28 ezaka anniversaire ya Prince Mayemba oyo ezakenda kolia nkana ofelina donc tokokita tina se na kati ya ofelina oui tokenda na ofelina ozo visionner okina ofelina nini donc c'est ça eloko tobongisaki mama Sifa Mayemba tant to sambeli normalement nazaki nango na yebeke to sala na bongo mais pendant que to prier nzamba la kisheke bana moko bilambe katani bazotangisa ma miso bamisusu bakena gauche na soke na droite donc bazolela marmoko afongoli miso bisinga papa nzamba ro bano musalo bande ko sala parce que année coulée le kaki to sala itepo na chaka un jour d'anniversaire et par le jour ya coutumier na civil nanga mariage do to sala ki on te to lexaki ane wana nzokande ngana osala ngona bomoto nzokande na lola nzamba sa pointa content donc le quoi to sala ki tene wana donc nzamba ko rappeler biso ki ane fo bo salango donc il ko jonk sa biso ki photo zalango donc ezana bana bitiko bazolela o bana pasi o ba uti na pasi wana donc ngalo ko na douleur wana na ibi place wana donc ngana mieux placé ya oyebi sa bango ke on a expliqué bon pour m'amener expliquer on va comprendre nga facilement pour ba le kanango donc le ko ngana le kanango sona le lobby na bango likambo ba comprendre que donc muto mamba lo ba yebi pa le kanango donc c'est pour cela nzambe ya moni nzambe mission atinenga na sena mo oyo ya lobi nanga ke maintenant mission na yo oyo DiCaprio yo tikali ko sana mission na yo za compassion donc za ke olobela bato na tina na miséricorde au soutenir ba bazana ngo malgré na ngo tena biki yimo kaza riche en tout on a vu ka osimba bato ya moni na profiter awa pour na loba na kati ndako na biso donc famille sur la vie du public moto azana moto ya mala mamoni ata na $1 $2 $3 moto asepeli o motema na nzambe simbiye anibi to kota na compassion oyo tikana biso mona na nzambe bibelobi la religion pire ezaka kosunga ba orphelin ezaka défendre ba veuve donc vraiment ezaka religion ezapi le so sarango na sina mo quelque soit problème nyonso nzamba otelema parce que bible bi muta defisaka bana biti muta pesa bana biti ka defisaka nza on nzamba la na nyonga mutote donc vraiment na osenga lisungi dans le 28 novembre oyo nzambe asunga biso no fait notre okene parce que na to juité donc to bonde la ka nzambe orienté biso no fait na wende bokende kuna pongamo na lambaka na yaka pendana bilamba na ngai na kolata ngamo na lambaka nyonso na bani na pondu na bani na madesu na kina soso na fufu ngai mo na balolaka ngamo na servaka de to le ensemble peut être na gâteau ya Prince Mayemba to souffler yango donc vraiment to sala yango bongo donc eza mission yo nzamba pesi yango bomone ke na olobela tina ya compassion parce que ngamoko succès na ngai eza compassion. Très bien président to yeba nani asalike pour bongo wana parce que to moni bena donc olobeli comme nzambe vous sentez que au côté pena na kati ya mozindo ya liloba na nzambe. Oui, j'ai ça biso nono et le roni nango sali vraiment DiCaprio lelo akota vraiment la capo même ba concert aux obédissa actuellement pour obédissa to ya ki ngako na musicien na ngamu ya mokili mais yo lobi que rien que ba musicien chrétien. Oui. Donc vous sentez que DiCaprio andimeli penda Seigneur pe mobiki c'est sauver. Oui, nazo sabato vraiment bandeko bazola nangai là eloko na sabino c'est vrai. Ce qui on a vu que bato tembe bakamen même aux prophètes au musala nzam kota nzam no tuna ki DiCaprio nzam wa biso ki mo donc na otokuta na kutuna mwana nanga moko azawa azana terrasse awa asinga binanga ngai na zamona ya papa Mede et ya mamele na manzira na ebisenga bi muta confirma loto monanga mamele na manzira poni mukolo mo binga to akina ya nanga José de Londres abenga lo binanga abisingelo ko mo bina bisi mama kendola na pongitu na nzambe na yo qui est DiCaprio et lobi na tonga benga lo benza mala singa ko za ministre ya Congo na bisi voilà moi donc nous sommes na likolo liboso na simananga ezanga te donc nga isa oyo nzamba bungisa ponanga c'est ça la mission c'est que Dieu nous a envoyé donc vraiment ça le bela nzambe parce que nzamba pesinga baton biso to ba réserve nzamba sa bungisa ki a préparer toute éternité avec na tamoko songolo pakana na kati ya Congo et uzana basala nzambe moko bakoya génération moko bakoya deux ans génération oyo bakoya pona musala ya nzambe c'est ça nzamba pesi biso baton ndena olo babisiko na baton nzamba pesinga
donc lobby je crois to kutana na biso na kuna retraite na kwa ko bimate mais na préféré le quoi samedi fait na 600 na ngomba ni na bimaki vendredi pona lukana moni nini transport pour le quoi to na libota mobimba et puis bato balanda kana chaîne nga ba moto ki en direct kana na ngomba et puis bato nyeso ba pesanga ba problème na bango et ba soki ba solution na direct ba ko ki nzamba zo répondre bango et puis ba misusu ba okamwa makambo yo ba betele ngali solete ba ba kite menza moro bango et ba benga ba bi papa correct lo siko to mone pena ke po ba misusu ba ina bango pe ba abonné nanga to ba nanga pe ba prier ba nanga ne ba non di maté mais siko tango komita nzamba ro que maintenant komita na yo donc c'est ça le pourquoi yango mone et to na kozanga mais to tele matoro ba ke et Dieu pouvoir parce que le quoi vision na le quoi les mission na maintenant mission nzamba pesi di caprio le ba to mukile mo mabaye ba ke eza mission ya ko évangéliser il y a compassion le ce qu'on a pas me cosité et ça la paralysé et ça la diabète attaque cancer les autres makila et le pas si nous aux nango benga frère na bino parce que nazaka frère nzamba pesi banto nzamba loko tinga na zamba David na solo ya nyama arubi moko ndima tanga mafuta yemoko do tsenga mafuta yemoko apesi baton do nana basala nzambo bazali o ba yebi ndeno lo ba biso botale miso ba binde to solo la ba benga ba bibo yo pe que nous tuna nzambe no so biso to banane na koti na tuni yepe ko to nzamba la kisenga pe ko to nzamba la donc to bandolo ba vite to pena bana roya mi solo donc c'est mission nzamba pesi sikoyo eza que toza penza na kati ya liloba nzambe ya ko sale na nzambe yango moni lokola to na kati ya compassion donc chana biso to banina no na bande ko nga bitike baya lo lipa niso ba para na ngai o nzamba changa na sena moyo o ba ya baleki batoto bana poto difro batiri de langa o ba kabela ngai na nzamba robi na liana batunyoso donc vraiment on a aussi na aide na mutunyoso et puis nous ça mutunyoso ko dutete de so ana kalma maladi benga et nzamba opesa solution. Très bien président, en tout cas bandeko na biso bozolanda biso tozokota siko na mama na likambo deuxième partie émission na biso témoignage DiCaprio a témoigner DiCaprio a témoigner maman na ngai bokota émission ngo comme sikoyo elengi mais avant to kota wana bolanda no mo ba effre moke yawe to yo na tongo alelo ya mo santaro la yes Emmanuel notre rendez-vous ce matin dans la montagne. Nous sommes là à la montagne de l'Éternel. C'est à 12h pile. Nous sommes côté en direct Nabino. Oh bisiko zali se prépare parce que tu es na sainte montagne. Nani kana pousso libo sango matata. Nani na memona présence ensemble na samedi lelo. Oh samedi lelo za samedi moko spécial. Samedi lelo za samedi moko spécial pour nayo. Ma sœur, mon frère, on a déjà concentré, on a déjà la présence ensemble. Parce que DiCaprio tu veux déplacer et on en direct dans Ngomba. On a déjà la présence ensemble. On va que samedi le l'atmosphère est sika. On va que samedi le tu es la présence ensemble et que samedi le tu nous écoutes ensemble. Rendez-vous na biso. Na 12h repas. Si quand on assiste biso. Et Camaro ya yo ton mama ya. Yo ton mori mo santu na yo. Tombori bo santu na yo yes. O zamba bora. Bo kontanyo. Merci beaucoup tosongi na partie na biso binemo bo mona ke émission to ke nango malembe parce que il faut ko yoka artiste souci na yepé don o nzamba tindela e comme na degré nini. Bana poto oluka ki DiCaprio yeyo tozo partager na ye tozo déporter na ye ma solo makamusi o nzambe asali kasi na vie na ye président DiCaprio bana poto bazolanda biso ebele soki pe lelo ba bengi biso ebele c'est parce que bazana posa bayoka ebima na munoko na moko président na opesa autant to monaki président otaki ko bala et tamboli na ba réseaux sociaux partout mokili mobimba après avoir ko bala président tout avant au bala miracle nini ngo o nzambe asalela yo au peuple de Dieu bazana posa ba yo ka munene pe grandeur ya nzambe o asali kati na vie na yo. Oui, c'est un témoignage, il faut nzamba le bito to témoigner. Voilà. La samokili po bato ba ya solo makambo to zoro beza vrai eza masonchete za vrai. DiCaprio nzamba sala DiCaprio ngolo ya kutana na mama Sifa Mayemba oyo lelo azali mon épouse
et Mama Sifa Mayemba. Mama Sifa Mayemba en tout cas mbote belé sika ozali donc Mama Sifa Mayemba azamuto moko nzambe na esprit nanga abanda olinga kaka tout le temps kolekisa ngai naki soki namoni esprit na ngai il faut s'agiter komosu na vana talinga bino lokola moto oyo esprit ezozonga mare fois malgré proposition libala jubiso batan après bokabwani bozongi bokabwani tuto bona boza déjà na kati ya bolingo déjà tona bolingo mais ozo souffrir kaka to wana ozo sala déjà ba succès non wana kutu donc Mama Sifa ina déjà na sala déjà succès na ngai déjà na kei parce que na mota moko bato ba to témoigner ba magam sur les kawana to kolo bati pour le comment bon ceux qui tout comprendre bien Mama Sifa yende mutaya pina na image ozo so pina na nzela nzambe Mama Sifa bon Mama Sifa vraiment yana image ozo c'est na nzela nzambe te ngai kutu Mama Sifa ndakutenga penda nde na bonzambe ndesiko nga na juillet po yaza yipe an eloko za richesse ya kusakana te mais lokola azalaki na ye na ba encadrement ya bien te donc moye aye ba richesse zaki na ngwa zate et na pembele nanga ndesiko na yego bimisa richesse zaki nango ayo découvrir waza nango et puis bato nyeso bazo benga bato to ba olanda ba prière na bato to ba olanda bazo mona tikotak donc bengi to sambeli prière nzamba lobe po ku diolo bagite nzamba répondre lobe yango donc vraiment nzamba sali ki na grâce wana et témoignage nango ezali Mama Sifa après to kotana libala salame de quoi libala gangisi mokile tamboli partout il y avait des critiques même na niveau ya ba chroniqueur na niveau ba artiste comédien na niveau ya population na ba public ba to balinga DiCaprio ti même le loba miso to nanga mais raison ngaki ndeni ni yaselo na makambi yola ndaye wanga pena ndivyo mais raza kuna msusu mama mukola ko bala yo donc tout ça tout bato ba kwa koloba vraiment na nina concret pour nous ça bon OK et le volonté nzambe ezati volonté nzambe bakima ngote moni jeune pe le kosukeza yo esaka yo ouais jeune salinga kima volonté nzambe akena mai mais nzambe fongoli même mbisi emela pendant 3 jours mais bakolo tinde ka place volonté ezali donc volonté nzambe bakanga ngote même ezana bande comme si tozaki na yo camarade ami copine tamuso mone ke betali bakutse parce que le koza volonté nzambe yaya même ngona na makasi okanga ngote même ata pasteur azotanga makila za ndenge nini ako zana makasi okanga volonté nzambe voilà donc destin ya nzambe na volonté nzambe na maboko na yemoko donc na Mama Sifa ezaki volonté ya nzambe et puis na temps nzambe singelaki salama donc malgré ezaki na bato ebele batikala ko comprendre ngote ezala ba pasteur ezala ba frère ezala ba mi ezala ba tutuna ngina bango même na famille nanga même na ba famille na bato ebele bato tu batikala ko comprendre ngote ke ezaki volonté ya nzambe donc pona ngalo kola muta misha molimo na yebe ke ezaki volonté ya nzambe tusali libala et l'équipe ko leka bato balobi ba ko loba après les balles de Kovanda, Zamba Salingolo, toi déjà na bana mapasa, Mama Sifa ko zole susu, c'est ma bana mapasa et na c'est ma bana mapasa après na demo et ku ke l'hôpital, to comme l'hôpital. Docteur Atali alangia bi nazomo na docteur buta mona rokola 3 poches. Alobi Natali na kati livono nazomo na 2 poches mais on dirait le susu nazomo na poche musoza kuna me wana photo tikira ngota. Oh, na era chorégraphie to weba total. Donc, c'est l'un des endroits bas. Voilà, à peu près, vous savez combien de mois? On a supposé mettre 2 mois. Donc, on a qu'est-ce qu'on rendez-vous du show à côté contrôle ma. On a deuxième semi à part bana ma passe. Oui, à part bana ma passe bazar. Faut expliquer bien peuple de bien bazolanda yo parce que faut y batenda. Il a arrêté à l'isolo. Oui, bato ba yebi déjà que DiCaprio a perdu doublé. Donc, à part bana ma passe to na bango. Au bana 5 ans. Donc, ayo je suis semi bana ma passe. Tout comme un hôpital, docteur Atala a dit non, j'ai mis ça normal, batali tout. Azaki na pomme ya col. Non, col na yonde za pété ma casse. Le col nous a pété ma casse au simbi le côté, au salé le côté. Et au zonga, tozongi ndako tosepele ba mama nanga musu bazana benga dingi ba ona histoire to utibita ko bina bisoke mwana bina mwasi aza ko dina boye lokola mwasi taraka muta utiko bala pesika falaki pas pesi mesika donc alliance ko tisika faut pas oser mesika parce que bana mama bango tandis que tona bana mais ona ye esengo na izala ki yango wana et to vandi 3e mois qui rendez-vous. Comme on a rendez-vous, ok, c'est bon. Mais le docteur a insisté que col naïe et zalaki ils a pété. Donc comment il a niveau faut pas salir circulage, doit kanga col tout. Bon, et c'est une minute on a beaucoup de libala frère naïf ça de konanga Eric.
donc soki na simbi 20 soki na simbi $20 c'est nzamba lingi et puis $20 on va ndater les zakaka kisi zakaka nini zakaka donc vraiment to bandé je crois même na ba bande comme monsieur comme di ba kupona bango donc vraiment on a zo profiter ko bisana ba maman nanga ba balinga ka DiCaprio ba soutenir DiCaprio o bandima o moni tango lobi na moni tike ke na maman na yo donc vraiment yeba ke moni tike wana ajio pe ka maman le tango ajio maman ko no musu réponse musu ko pesa ye o moni to abato hein to na moto tango lobi na ke na maman e ke na bengu na sike maman na nini o ça va tam musu na otindelo le 10 tango moni ke le 10 avant le 10 ozoate o beng moi nanga pende simbite na nangote ya on a sepa na vena ya Willy Soba hein ya Willy Soba kolozala donc motema mère ni loboko na sepa na Willy Soba so bengelo bine ya nana pomo songolo abanga leki nanga na lobilo wote na yoki mambo lobinanga arubana kabungu to na lobilo kote na yoki mambo lobinanga donc mona kam comme so vandika e pa bengo ya kendo zo mwelo ko ntango senga na bundaki bunde na mona na zwi na tango so la ki moto même torobaka hein terme torobaka la promesse c'est une dette le tango promettre muté ba comme dette so pe si tende zinga muté bilo nzame na biko na nyongonanga wana biko na nyongonanga po promettre mais tango promettre te ko lobelo côté na comprendre que muto ana ngote mais so ka zwi to so pe si malam so ki nzamba che mais tango lobila muto na sala ko salite et puis o sala pe to benga lisote nasona yimi et pas ensemble le cours bagi na mwana opesa comment gidero ko la dette tango pesi te comme comme susu do so ana ngote to abato mutu nyoso azanga na sena mo do tango izate robina mwana nga izate mwana nga te nena za mikoro na ngote donc mona même mwana no zo kimia tanza na likolo tindele mutu susu tango yo promettre mwana ki salite le ko robaki donc vraiment là il salaka même na mwana salaka mabe et puis na ba maman musu salaki ausunga yo et comme étant mon benga ye akomona kwa libako nazo na lo babino makamboro kwa na musala nzambe parce que nzambe loko mambaro bina ngami mel fangwa yana batu bere bazaki pembe na ngaba ndo pambo ngape ba pambo mais mukoloka ba komoro bananga na sela na mwana nga mo bena na mwana nga bala mwana simbo zate iba ko kangili pambo lipo suksi no bosana keza mwana tiki bibero bi muto pambo la kamona tiki alala ndo nzamba ofuta yopo pesa mwana tiki donc o pesa mwana ko libalo ko rati libalo muslimu mwana tiki nzamba osala ke mwana bala libala ya plus que koleka parce que bato comprendre ministère te ya nzambe bato ba bi révélation te loko za passer par batangwana donc makambi ya ko domaine ya opesa surtout ya ko sunga ba bitike bibero beza religion pire donc ba religieuse na mais bibero bi religieuse pire wana nzambe mutoro religieuse pire ça mutoso sunga bitike donc na ko c'est le double profil mon éthique et l'homme de Dieu Moussa Nzambe parce que l'homme de Dieu tom mekana nous parce que ngami ko na obenga na profil à l'homme de Dieu au continue au limono li solo tout ça il a pété tout avancer continuer donc tant que ce moment sifa et comme troisième mois et comme pena ba complication et makasi et comme na bengi moi ba maman ba yaya en tout cas batoni so pena mbongo zaite na maboko msoza na zate msoza na bengi na mutu moko otindela yo après benga to ko bengi na téléphone comme ndeti mwali bako yaya omoni so ina zui na kotinda so so mona na zo ate ngape na za msozo comme on na bedo na vacances na sisi vacances omona na opesa et l'équipe a péché titi donc vraiment comment qu'il lokola moto na moi si nani ni passé donc vraiment et na passé wana na douleur wana moi ça comme je douleur na comme chango na motema comme chango na motema iba kena na nini sale que to comprendre na niveau moko passé même bon ezate akendo pita na nzambe basala nzambe nyo subaka pa mwana isa banka kende sambe na nzambe tuna nzambe so na nani parce que même ngamona mibito nazali donc mutayebi sango na sesa kanzambe yo tuna nzambe no ayebiso ka onga na za oso nzambe ayebiso onga na za ozonga na qualité o nzambe ayebiso parce que yo kanzambe koleka mengi mutamokibi moso ngana biso ke na ba grade boy a ko ignorer pe grade ngo mais surtout ni nzambe ayebiso ke o grade azana ngo o banga po bi nzambe mutarebi no na confiance parce que nzambe no mutayebiso grade muto wana donc vraiment na passion na douleur et o sala ke to komi tubundane nzamba asali ngolu asala ngolu moko ya to yeba peto yimo ko mosanga lo bakaka lokolo jana nzamba sala miracle na moko bima to zimbongo to ke pasali traitement papa isili to leki 3e mois 4e mois to komi 5e mois lokolo maman asabota amonisco que j'ai mes os développé te abinanga papa wana to utisko rendez-vous ya kilo ya 5e mois to zonga bina papa
rendez-vous kilo to uti docteur bango bazolo ba keze mais ça normal mais ngai moko talanga moko boy nazomona zime zo développer te voilà 4 mois donc on a 5 mois on a 5 mois abi nazomona zime zo ils ont développé te mais ils ont ça la douleur te côté on a pas douleur bien on a pas bon mon papa c'est qui mon muke mais ba pesa qui ba pesa comme ça c'est mis les normal to mon ba douleur ka ya muke bon ça dit que to ya ko tanga lobi na ngabonga fandi singa lobi ngabi no tout ça seconde ina bino photo gende et pas docteur to bisaya atinda biso parce que normalement pour na baba sexe il fallait ka causer la 6 mois voilà 6 mois de to gende échographie monene pour na baba sexe alors bino to gende to sur na docteur le cola déjà to gende près 6 mois atinda biso ko na hôpital wana to gende to sala to côté échographie voilà batala baluka bayi voilà bozo pousse vers 6e on to gende vers 6e et to ke pas docteur docteur atali asali examen na bon ça va pas mettre quoi bolina tsamina hôpital monene na tinda bino awo tinda biso na échographie bato so ba yebina libaya to ko kene na libaya tango to komi a côté échographie sili docteur abengi docteur azoning sakamuto on est mutu sundi ni de continuer échographie azoning samuto bon yepi lekeli docteur azoning samuto ndenge nini oh le cola docteur ya za docteur na été asuka enveloppe non bon ça va zo enveloppe yo mais faut ça la bossa la peine rapide benga papa benga bossa peine rapide bokoma donc bo benga docteur parce que docteur asala kana mo hôpital bi hôpital no se place à ça bokoma place ya zali donc bo pisi le ko urgence mo boyi yo ki ndagi na ndenge échographie parce que on a sima échographie boti urgence bon azoni ngolo ba c'était pour yemu takolo ba te faut docteur mais il y a beaucoup de timber qui déjà pas fait. Il y a beaucoup de timber pas fait. To yo comme pas ya docteur. Donc to comme pas docteur, ni docteur est ça dit OK. Ndeto za boyo il faut gagner des campus parce que c'est l'échographie des aboyés. Donc bana o déjà donc à 2 mois donc to ba kan na 3 mois bana si ba bebaki. Zila. Donc c'est monsieur bebaki. Zila. Donc na moment ya 3e mois temps ekolaka le bana déjà ba kufa déjà asiba kufa nzambe na ngai donc c'est monsieur bebaki na 3 mois donc c'est tant OK na hôpital na 4 mois 5 mois donc madame pe asa l'aise donc côté azotambola na ye azana ye moi douleur ka déjà alors qui moi passe moi nini amali mo se bebeki do sombaki si bemela sala boy donc vraiment normal tato komi na ici ce que non de donc il faut passer la docteur oui docteur il faut passer l'intervention kaka ndenge to sabo sur les champs chez docteur donc ndeto e boy omona kande na termi nga kande na termi yo kina makamona ndenge nini ay papa nebo saboye pour matabo kita il faut donc il faut on peut moi sinon asana ekimia ay biti bengi na docteur a constaté nda bengi nga ndeba ndo bisanga iti donc ina choté fa do ina campus bon à part docteur on batini nous sur la campus atini docteur tango to uti l'échographie docteur ko fatini ce que pas docteur nae parce que docteur nae parce que akanda kenda kilo hernie ce que docteur nae tanga jusqu'au bon échographie makama échographie bimi ndeke ze monsieur beba nango déjà donc il faut que passer à l'écrétage et Jambala kata ya darda donc il fallait que ça là il fallait beaucoup na campus donc et comme on a le cambon sala zonga parce que to koyeba ta monter au basengaki pour baba simbae facilement donc en tout cas nous sorti tout ça là qui m'a ramonté wana et j'ai vu sur le $1800 yo kinaino na likambuka ya na kena ngai wana ko biso to akina maboko je toujours oyo kindaki parce que population baza na poso baiba na maboko ozangi na yebi ke kindaki kala na buli kaka moi si akine échographie na yebi za $10 ou $20 pas ça soit $35 ozangi na ma poche parce que komi kuna ko mama $800 parce que osalaki ndenge nini belelaki so nzambe atake nombre de dieto belelaki ba tuna yo poto to ndenge nini to osalaki na mbongo na poche président papa na biso papa Didier Masuka zalaki pe le ya mutu na bengaki donc il peut na bengaki donc mobile na deux fois pembe nombre des actions concrètes et puis moi ça ngai en solo donc vraiment moi ça en solo et puis en tout cas tu peux suivre côté place où mon président Caleb Tukebana donc bazaki de l'air mais le président Caleb asunga bato belé tout bino artiste donc après président Caleb bazaki de l'air bato assistant ngai donc vraiment
tokei ce que tala moi si c'est que déjà que docteur na lo bezaki trois poches ce que nous kaki que mo ba comme on a kaki me docteur déjà le ba ki DiCaprio memele muto ko kufa na rato hôpital oui donc parce que déjà j'ai maintenant essayer beba que déjà de banalo ba na 3 mois so juste so 2 mois les so plan auto qui ne 3 mois pour devenir 6 mois le record à 3 mois muto va ne loko pour na livu donc de comme babimi siango do babengi ko tala moni bablu mo do na bisayo solo wana ko cha zoro te oh mon dieu ko tala ebimi na kati libu mamu solo ya solo moko impossible babimi si asokole docteur abengenga atuninga bosibo bota déjà boto bala na sikanga bino ndeto bala déjà donc na novembre to ko saina ne abia sana courage bona bana ngapte to na bana bia gloire à Dieu donc abo déjà na bana wana c'est mieux parce que ndeto ro baboye donc vraiment et vous allez passer pour bota mais loko to monde wana maloba docteur mais loko malamo to monde déjà que ba trompe pena ba nini te bébité to monde pena que simba mité main malgré 3 mois wana et ça la qui me pour la libu mais to monde ba trompe azana est bien mais to yebi penda à la longue mais sauf que il faut que tout l'endroit qui traitement après 2 semaines boya kaba sokola kaye do balando il faut soit traitement penza il faut soit traitement ta ba ina ne plein data 6 mois mais il faut soit penza traitement il faut bongisa mbongo qu'il faut ya ko soit traitement moi si tango yokango bonga razongi donc tension qui tina ba 6 c'est comment chaque jour tension 6 donc nanda ko to aki penza e basko na susu wana déstabiliser ndeko nanga sona bisoke tala sko biminda obimi wana oko futa pe sunda ka batute kolonda ko palo bi foti kanda ko na ye donc comprendre souti a comprendre ko souti pour sur le qui déjà banda ko pe biso to ke na ozo banda ka menene garantie la pika 3 mois le so beti da demo futa to ke na mois moko or kolonda ko mois moko na utalinga ko pesa te pane pour faire vérifier nda ko ne place to voilà bon arrêter à mai ya ko kata wana so ke tika linde ba so petit qualité basé donc vraiment donc comment il y a une équation au talisco pendant tous les 2 mois pardon est-ce que big lisolo ko le sabato be na mando c'est vrai donc ça histoire vraie voilà oyo eza témoignage sans âme makambo tout les kanango tout les kinango donc vraiment c'est autant docteur à lobby que bozoki ce qu'on a le même jour quand tu as une échographie le même jour après maman tu as une hôpital salima kamonyo somba yo ce temps hôtel va dépenser ba mbetu ba nini oirisi docteur parce que bon balinga ba kangaye do ba kangi ba salake wana ba landela ye tout na sibongo la ka hôpital gola ba nini ba campus ko no vanda par jour yo futa yo simbate on a vu que ndambo sala bisongolo to bandoya yo kutu mo sala ndolela yo kana nzambe na yo za makambo nzambe te yo kutu benga na bisi madame ngana bisi tozonga ya pomte to kozonga to komena ndako déstabiliser parce que bande ko lela tangu nyoso a mais ko tango yoka ki na kati to tango yoka docteur alobi moi sinon akobota so tango yoka ki ke docteur alobi ke atunio si bobota déjà alobi bobota docteur alobi gloire à Dieu ce que tango yoka ki message wana au docteur alibisa ki en tant qu'un homme de Dieu na mutema na o santa ki neni wana etumbula ngai etumbula ndengai chamuna bisa bango to avana na hôpital te tozonga ndako etumbula ngai blugo izaka na kati ekiola musango na ifie tozonga ndako tozongi na ndako etango tozongi na ndako ko abanda je crois ça que moi une semaine azolela et na fin ya semaine to silisi na ye na episenga zolela ni habina olela parce que déjà bat bebe na nazim na ngengi na bota metala et puis la bota li souté na episenga bina ye banda na bota mana sena mo banda na musala teatro na ndo sala oba tumsuba lo bagisa ba kisi batu basimba banene siko ngani na aboy atali solo pa mana pesa mutu litoite ba betela ngali solo akisi DiCaprio tiko ko sabiso ko papa ndeo bongwani bo wanga na siko kuna donc atali solo ya pa mana na pesa mutu litoite abetela ngama ngambwana donc na âge à 7 ans mutu bando sala succès o banena âge à 8 ans 9 bando sala succès bana mukene na 9 ans ko luka kisi na ndeni oyeba no ideni ni ko luka kisi po mutasima na musala donc je n'ai na simba te le côté na ibse na binaye ça va ngai pe ou docteur autour bana yo ngai siko na même place docteur ya bien ou wa biso makambo bien na ke na jumo ila mbamu bala tisa biso na église na jina papier ya diplôme d'état ba perception diplôme d'état de mérite ya musala nzambe na ina bise simba na latisha ngabanolela
abi pa no sala ngama ngama ngabite simba do mère wana zaki bena ko ndima ozaki na ngoti to ba frère azalaki na ngote na ebise simba era simbe na bando sambela pona ye na lo bikolo na chena moso batu batuninga ba classe otanga eloko na isa bango diplôme zaka diplôme na nango moko kaka nango fier na bomba ngona batelango yango so batu batuninga classe na tanga na chena mo na isa bango tala classe na nango diplôme na nango so ba lobe na ngai wa pitoja licence na la tana lo ba monde la mbo ya symbole ba la tanga licence na ngana zona chena mo ya ka musara na yo do na ba classe na tanga te na diplôme te yango na nango kolo soki olakisi ke classe na tanga soki na tanga malamu nde balobi ya na mérita soki nzaki na mérita mwana mwasi oyo emweze bele azongo hôpital fo ba ebisa ye makambo yo mo abandole esili to le kito vendre 2 semaines to zongi to hôpital c'est là pour elenge émission yo to ke nango ezo pesa so mawame to mona mawango e ke na biso na l'essentiel dikapuyo. Après ça, le docteur a constaté que le robot a les sous-soutés. Mais il voit en tant qu'un homme dédié, on dit moi on s'arrête qui n'a où, au salut bah bloqué au salaki. Est-ce que ça qui, vous avez qui na sirance au dos ça il est au courant. Naibso mutalela koleka moi si nanga zayenga. Et puis naibso nga lela koleka yo. Nga inde na lela koleko. Parce que nga na lela koleko ngupo anepo na ibisi nzambe. Batu baloba mabe siko bato na tango balobi mabe bamoneke maloba baloba ki ba récit siko moteke ngai bamoninga mamoke na mosala nzambe te yana bisenga binga lele ko le kayo lela mukinga leli na leli pona moni siko yiba che du ba che tembe or ye mutakota ke biasate ya una zongi sena bisenga bina ozo dans 2 semaines azongo hôpital docteur Agangi. Donc 2 semaines on lobaki na ebise dans 2 semaines yo zongo hôpital ba bisa dans 2 semaines nous zongo hôpital azongo hôpital dans 2 semaines le docteur ebika ke moto ayepo basokole ba trom basokole bani na yena mbongo yepa ye ayepe na mbongo na ye na isi docteur avano na yena mama mo ponga mo na sombaki eloko pa sombaki mo no test na ndako meki pa atara bio jamais na kindogino na ngite fona ke hôpital na mo no hôpital en tout cas dikapuyo to satan tant ce que dans 2 semaines wana dans 2 semaines docteur atali docteur a découvert kanazemi azema 2 semaines docteur abi impossible. En tout cas, bande on a biso, sommes un peu complètement maboko makati parce que musala l'homme de Dieu dikapuyo. Docteur Alobi impossible. Docteur Alobi ekoti kala salamate. Mobile no asahane. Yepa yebisa mobile nanga. Mutu motala nzoto mike. Wana bozongi kuna na campus. Wana tozongi tena campus est-ce qu'on a docteur ipana. Docteur passe ça là. Est-ce que docteur na isa bine mobile nanga. Tanzo mona ke tanzo to mike. Amutu mo mukuse aneti na tane logote. Atanga pe ba classe bino botanga te. Mais loko ka nga na yebiye. Agana nzambe. Alala kana nzambe. Alamuka kana nzambe. Nato zanga nato li aifsanga ka kino. Wana akiyaka na nzambe. Epi nzambe na ye atanga makila. Eloko lobanga ka nga na yebi yango. Abisinga bina abina ye kende yebisa mobali no kana nzamba solo nzambe no tanga makira ende toro baboye masifana zemi zamunaye zemi zokola donc vraiment miracle wana même yemo ko chiri bomar bino to go vanda boete fungana témoigner na bisaba voilà fungana témoigner yango soki bande ko bakoti na Dikapuyo TV bakuta kuna place masifa témoigner que kuna to kan direct ya chaque 12h moment to kana présence nzambe na prier et puis à part wana sko na parti wana masifa yemo ka vanda talabi non nzoka nena na muto azana yeso mumba na yebiti voilà tango ndeka na sambela ka pena ye nde yeso kwa yendisi et donc nde to za wana to za suka ko sala na te do to za pena bato yo sko nzamba pesi mission sala musala nde ya mona bisa mwasi moko azobota te omone ki ubenga ya na za pasteur te parce que tamuso big archbishop te na archbishop te do na disciple Yesu parce que na tanga disciple na papa mugo la sanga disciple diplôme ba pesanga par rapport à disciple na service na ndosa nelanga na nzamba ndi yango ba pesanga ba mona na mérita do lokola moko kati ya Yesu alobi na makomina lobi moni na Matthieu chapitre 1 abitara moni muto azana so ayise bango boku ndisa bango ka bo témoigner miracle bo mona do mo sina nga témoigner ka miracle ya mona yango bi yemo kaza témoin so bato bana témoin ba benga ya bisa bango makam et puis ça vrai la mona bisa na bato nyonso muto na problème mona botate benga boza mona o mona na problème benga zamba obiki sayo dans appel nzamba tiko takia lelo lobiti nzamba lelo to sambelelo to jupe solution nzamba sali vraiment c'est ça. Merci beaucoup peuple de Dieu pour tout kolanda témoignage ya Dikapuyo et ça vraiment facilité mutu aloba
makamusi oyo nzambe asalela ye parce que bamusu babombaka mais pasta nzambe vraiment akopambola oyo ebele parce que oyo osali eza déjà olakisi grandeur ya nzambe eza vraiment facilité pasta soki sikoyo bato balandi numéro oyo pardon émission oyo bato balandi yango etouché bango to bato bazala bazokutana na même problème oza nango to bato bazala souci ya kosunga ba orphelin oyo ozaka na compassion nango bakozwa yo ndenge nini pesa biso ba numéro ya contact na yo parce que émission oyo ezalaka suivi partout. Pourquoi pas la République démocratique du Congo, précisément la Kini. Oui, numéro d'Angezali 00243 89 74 40 821. Donc 00243 89 74 40 821. Donc Yangwana ya WhatsApp. Yangwana donc 00243 donc 00243 89 74 40 821. Donc Yangwana za numéro kamoko na kanango. Donc so bengi ko zonga moko komelinga na WhatsApp. Donc vraiment eloko na yebisa bana na nzambe ezali biso to ka ba réserve bato nzamba bongisa o ya bongisa pona bato babwa kama bato bamoni ba délaissé bato bamoni bana ba problème bato bamoni ke ma monsieur zotanga donc nzamba pesinga na émérance maimba inana mama sifa maimba mi bana nzamba pesinga bato bana do bana likabo nzamba pesi biso mission tout ça le problème c'est que ça benga nzambe na biso sala ngolo parce que quand les maître il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup président en tout cas et c'est un peu plaisir ya koyamba yo ngana omona suma ka mutoro zonga na activité na yo mususu te ya artistique tozo lobela mingi makambo ya vie spirituelle na yo en tout cas et ça biso bien ndenge banda yi carrière na yo pe ndenge lelo parce que na tuna ki position na actuelle en tout cas limboli biso très bien dira émission nyonso ke au komi coproducteur ozobetsa ba bidisi ya nzambe et puis okomi mosali na nzambe en tout cas esali biso plaisir ya makasi surtout émission yo panza teke banda na banda na yamba mosali na nzambe te yo mosali na nzambe ya liboso en tout cas quant à moi eza fierté pour ngai ya ko sala vraiment promotion na yo pour que mosala na yo o nzambe atindela yo ekende liboso surtout que ndenge ozo témoigner monone na nzambe quant à biso esali biso vraiment esengo makasi yango to sali to ko senga na bino batu bato ya compassion bato ya mawa en tout cas frère Nabino artiste toto yeba s'il faut pas benga yo na kombo oya bonzambe parce que kombo ya bonzambe tant au changer makambo kombo pe chanzaka parce que biso to mesala benga o DiCaprio ni wana ya kombo ya scène sikoyo soki bato bazo benga yo basali na nzambe sikoyo oh kombo ya DiCaprio ko peser ba benga na kombo nini parce que wana pesa très important disciple simple. Disciple, la vie fait de toutes les nations, mes disciples. Donc, si nous sommes pas disciples à ta frère, donc c'est très important. Donc, si nous sommes ta bengi frère, si frère, ta bengi disciple. Donc, disciple, c'est mieux parce que nous sommes tous les disciples là. Donc, nous sommes Yesu. Et Yesu a le but de voir ensemble pour nous, tout le monde n'a pas naïe. Donc, nous sommes voilà, n'a pas Yesu, ne pas benga que disciple. Donc, ça école Yesu à ça là. Et biso tout le monde a école. Donc, vraiment, nous sommes disciples plus frère. Vous savez, église, tout, vous avez pasteur moko ozo apprendre non to au sala déjà moi Céline na yo ndeka do message non to ça TV donc ça chaîne na biso yo kuna to tika ko bona parce que ça la même déjà oui parce que ça bon les tellement chaîne en télévision mon YouTube oyo ana facilité ya ko batunyo so bana monde ba Holanda yo donc kuna ndeto donc chaque 12 heures on a prière kuna to te ba prédication ça chaque 12 heures voilà la disciple voilà na DiCaprio TV chaque 12 heures donc to zala kana direct kuna ndeto sambela kapena direct ba comment toujours bon dire about na sujet de prier et puis chaque samedi ndeto kana ngomba do à part de mama bandi ko lemba lemba boyema depuis kinza bo sala biso ngolo que chaque samedi o mission za mape biso samedi to kindaka soki bato ba bengi biso ba pe biso ba sujet de prière ya mo tema bato ba benga mingi batina ba sujet de prière ndo moni samedi to kindaka na ngomba ona ko bondira pona ba kabato donc vraiment c'est plus que ça donc vraiment église na biso eza DiCaprio TV nde yango bisika to te ya sango malampe to sambira ba kabato. En tout cas, le président Bazunga Lutumba Basile, le visionnaire, il y a Royaume Congo, au Tikolanda, DiCaprio, au Barobenga Mikolo, les visionnaires, disciples. En tout cas, mon ingénieur appelle le visionnaire Basile, il est en direct à France. Okay. En tout cas, DiCaprio, question à curiosité.
touti kolanda nomination ya madame Chantal Yelo au azali conseiller spécial à chef de l'État en matière de jeunesse. Nabi que émission ko toucher makasi. Tango yambaki message wana chef de l'État ndenge autonomé madame Chantal Yelo Moulop en tant que conseiller spécial ya biso ba jeune parce que ça le matin banda ba konzi bazala mokonzi mboka nommé conseiller spécial ba jeune pembeni na ye et c'est là qui o ndenge nini nomination wana. Ouais, donc ça prière ya mokolo na mokolo parce que mone nde ba yaya baloba ba kolo baloba tokuta balobaka que lobby et sa génération donc biso bato a lobby ya moni tant toro ba ke biso to ba réserve le sens que batata na biso bazali ba ba sala musala nza bazali biso to ka bano ba réserve donc c'est ça yango wana donc jeunesse ça réserve ya ba président Fati et ba président honoraire ba Kabila ba président ba Kufa tout zo mona ke ezo kitaka ka jeunesse donc jeunesse inde bango bazali bango ba ko ya ko remplacer donc soki jeunesse bana conseiller malamu te moye batambola malamu zati donc vraiment au sepela ki nango donc bébé ke la maman parce que moni musala ne bunga pe ba maman lokola maman déjà ça na motema ya kobota ya motema pasa yebi déjà parce que puis maman mutavanda kana bana donc moni lokola za maman na yebi déjà que soki tata mokonza che po yebi maman et puis na motema maman et puis maman sacrifier kana nyos bébé ki ko sacrifier pour na biso na jeunesse pour ça sous la lutte la violence contre la violence voilà fête la femme donc yondo kadrapé ba orphelin wana ba ni déjà parmi ba ka oyo bozora kuna moi aussi a violé donc il va boire ici à qui qu'on se retrouver kuna aussi na madame Chantal Yelo nini na ba effort social bino bo sala oui ça maman que biso tozali surtout DiCaprio azali mwana ya balabala oyo akoli na vie ya libanda oyo akoli yemoko asidike yemoko donc na yebi passia bato libanda na yebi souffrance libanda na yebi ndenge nini libanda le kaka na yebi nini ko lala ya butu parce que ko lala butu ya kapongite eza kozo kanisa zo lela titongo donc na yebi yango donc vraiment ce qui yo ko chabiso loboko ko benga biso soutenir biso en fait que vision toza nango et kenderi biso donc vraiment et kozala malamu donc vraiment lisungi na yo o chabiso place wana tozala pembeni na yo poto landaka totangisa tolakisa mokili oyo yesu azali pe na musala oyo oza nango ya kosala mpona bato oyo ezala mpenza bien. Très bien leader, en tout cas un mot pour la émission Panza Teke pour chaîne Nabiso Affaires publiques. Oui, donc awa déjà mandefa pembe mon vieux donc ya nanga pena zaka no yimo kaka mandefa pembe ndeza ndepe motema neza ka pembe la sa pena motamo tema pembe aza mutu ya azaka pena compassion asungaka batu wa ida ka vraiment na mama bisika bazali nzamba lola continuer ko sala parce que mission oyo chaîne oyo e bandi lelo te sungi batu belé donc soutenir batu belé et bimisi pe mais bazo bundisa muka oyebi vraiment eloko nzambe babundisa kaka wana ko komato kita eloko nzambe babundisa kaka onde to sale mission zalo mona to suba commenter okatete batu ka malamu ne ba commenter batu to ba sepela nango te eza ba finga msomona ala ti chapeau msomona monte sugebele msomoni asali bala do mu critique la kaka do na mukiri total critique te po yesu to ba critique ba benge bezebul na batu ayi ku fera bango do bato na babambeli banga ba chena kulusu meka ku filika bango do critique eza monde ya surtout bato balonga donc muto za molongi babokela ika ba fleur babamba ke pima banga donc vraiment nzamba lola a continuer ko batela mon vieux na initiative azo sala na makambo to sala nzamba batela foyer na yepe na yonde kunanga donc vraiment merci monsieur le kitoko bato ba continuer ko dans émission et puis ko ta la chaîne so ba continuer sur ko s'abonner ngai vraiment ngai nim na ko remercier vraiment makasi en tout cas émission na monique l'équipe bien en tout cas to vibrer de la bisoté mais to vibrer quand même du moins peuple de Dieu et retenir quelque chose. S'il faut ajouter, ma peuple de Dieu wana kaka bazolanda biso, moi ba bilei oyo nzambe, mateya oyo natikelo juste 2 minutes oyo bisa na peuple de Dieu biso sunini parce que to comme vraiment rochité et puis au suki sala mabanga ndeke sengaka parce que vous appelez na bato bato soutenir yo oyo basala rapenda pembeni na yo. Oui, na web ça peuple ya nzambe na sepelaka mingi na kozonga na ebandeli na Genèse chapitre 1er na verset nango premier makomero bi la terre est informe vide et loko ezalaki te na se na moi nyonso ezalaki vide yana elesa moto moko ozomona koza vide yebaki cependant koza vide eza na esprit moko bible lobi c'est mauvais au-dessus de tout
donc molimo moko oyo bandai ko tepa likolo ya nyonso margelo ko ezalaki te quand molimo wana ye abandolo ba maroba ndomoni nzete bima mange bima ndomoni lelo yo tokomotonga andako ezalo ko la vina yo zo mono za nelo kote tikana biso c'est pendant que ozo za nelo kote mais singa kaka maloba ya nzambe ya déclaration nzambe za likolo na yo po yango ndeza molimo nde yango ekela kabiloko yango na bisa yo okelama oza vide mais okelama po suka na vide te donc vina yo suka na vide te parce que yo il faut banzeti ya ba fruit ya malamu bota na vina yo yango na loba kaka se confie na nzambe et puis dernier message na ngawe ba ke yesu azoya yo yambi yesu lokola ko lopi mobiki site yamba yesu e nzamba lola apongisela yo kiti ya malamu na lola bisika tozozela donc vraiment on a profité ko pesa mbote na ngai vraiment na bato ngai sikoyo mabenza basala ngai bato neso bazaka pemena nga balingana boka bango te surtout mingi basala nzambe ko papa botanga kombote parce que bibelo biomuni loboko à droite se pesa gauche et baté donc vraiment na pamboli bana royaume tana bida bana royaume longre mobimba bayike bana royaume zambe na biso apambola azongisa ya mingi na bana royaume na musala tozo sala nzamba bengi biso ndo to sala musala et na pamboli ya wilisoba kolozala na motema mera ni loboko masalanga Carmen Mampole wabekse kwenzo le vrai mongwande ya mama Wivini ba Wivina donc zamba pambola bino Elena Manzila maman Elena Manzila donc maman ya ONG et puis Mélanie Matuvova maman Chantal la Couturier donc awa pele maman Chantal la Couturier la ko zanga te donc maman Chantal la Couturier donc mona nanga ya mibale pakes mayemba mwana ngari boso Emerance Mayemba et puis Prince Mayemba et puis ba jimo nanga précise Mayemba et puis Précis Mayemba et la grande dame maman Sifa Mayemba donc vraiment na pesi bandoko nanga participer tout comédie ba na pote avec étranger ba diaspora mbote ba bazana Kishasa et puis ba chroniqueur ba tutu ba na nzambe nyoso et puis lelo donc Nikleti lelo po yazali collaborateur tout ça na ye pour na ba conseil et nzamba lola a pambola très bien en tout cas un réel plaisir en tout cas Dikaprio yamba on émission en tout cas na biki bana nzambe bayoki balandi vraiment ndenge to déposker na yo en tout cas to silisi na yo na biki to yamba lisusu Dikaprio na émission ko ya poto beta siko carrière na ye parce que azape artiste comédien bino mongo boyebi yango ni mto sala ye marqué tout nzamba bengi a servi mais azaka na musala na ye rien à dire. En tout cas, tant que tu es makagi ko laksaki, to komi vraiment na suka ya émission na biso, bo benga, bo commenter, ou azana pour ça numéro ya président Dikaprio, ba numéro na biso na c'est ya bengi to kopesa ope ba numéro yemoko pe, a to kopesa ba numéro na ye PPDB, bon numéro nzambe yemoko akosala parce que Dikaprio boto tanda maman na témoignage oyo a oti ko limbola biso pe et sali biso na mawa rien à dire boto ko mona TV za radio te en tout cas to chité na émission na biso to pesi mbote mingi pe et pa ya yemoko Didier Masuki mobali ya mandefo a pembe yemuta salike po Dikaprio ale kaboye rien à dire bino moko bomoni bo singaki ye to yambele bino yi en tout cas joyeux anniversaire na maman Deborah Boyipa en tout cas tokolia wapi tokofete wapi balobi la capella en tout cas liboki ya mobimbezo zela biso maman Deborah Boyipia en tout cas rien à dire liboki ya mobimba ezolia malelo rien à dire les présents ils vont kai tozo zela kaka mutu kana mai quant à moi na sukisi wana tika nzambe azwa lokumu parce que émission ya mbaka toute tendance confondue bato nyonso oyo bomoni ki boza prêt à kolika na émission panza teke bobenga quant à moi na sukisi émission na biso atiki bino ciao. Maman, au combien déjà la banassis, libala